no ya bona moni ye ba simbele mundu ki ba bete na otiki ba bete mundu kité parce que azana nga mo XYT étant chrétienne na ko intervenir te que moi na nzambe pour de ka yubino mo bolo barake madame Belvi aboya ka bino bo simba bandeko na ya lo barake wana baza bandeko na ngai et ça que tous en 2025 je parle de moi ce qui n'est madame Belvi à sa tinangai et qui n'a pas le monsieur mo na attaquer na répliquer à encourager en tout cas ça va finir ngai donc c'est mon boulot ils appellent solo qui alinga kate à moins qu'ils aient informé et l'équipe mais ceux qui ont informé ceux qui va cater là qui est parti mo batindeli et qui a moni en tout cas aux appels parce que nous vraiment na mosala on attend et puis nous avons gros de la presse depuis 2013 les lotés avant même avant ma Karine côté ya avant ma famille bota ya avant ma Belvi j'étais déjà là-bas alors et ande que na sali choix na ngande ya kodala pembe na madame Belvi et lobi na ngate que na ennemi ya XY OK ba tout même ba baraté tant la bika champion abina nga gros bébé ba ekina muto simba kinga champion nini abina yokaki bakangi maman yango na ye parce que nga pe na relation a na télé champion et puis champion aloba na ngape abi go bébé na obela eloko edinganger eza boyebo na oloba na te na TV mais so ba bimisika mboko ba ko soninga libana na bobena okufa nga bifu faut ka ba bimiso libana ba soigner yo abando obanga ko bima Kinshasa na éviter pourquoi lobaki mbino famille bota beaucoup plus les lobo et tomo yo kakuna bato basola na bato etel ou bango ba mbela biso information et voilà ba mwana na boye na yebi amu vraiment tendeli basola so ya so to lokuta je ne sais pas mais seulement nga na bika ki ndenga kalida ndenga lelote na ndimite ke bato basola c'est que ça no mo te na ndimite po ndenga kala et d'ailleurs pena que no soit que non ndenga kala non te to no sola ouais logique te o pesa mon information et biso côté na biso eza boye na ndenga kala za ki bon c'est pas maintenant oh ba pesa ka $100 à pamba de $100 à 280,000 mais on a commis 2 millions le c'est que tout va peine tu coûte même bongo 150,000 wana on a commis 105,000 donc c'est que tout le baquet ba ko pesa un peu soit ba tu as $1,000 hein ça c'est net bon 149,000 nyoso baba tu vas finir sikaka quand il voyait des sangs tout passe c'était comme un père pour moi il a aidé à couper à son âme bako c'est la mowe likambuté azade asko comme d'ailleurs mowe ya comme bembe dans la lobby on a micro na yo il était comme un père pour moi et mon batu bazoe kacher nga non zoe papa pourquoi je dis ça bakanga na IP crime bata faire ba ebaki bata ibrato ba ebaki même tali boso aya za kanani edingo aya poani aya d'abord parce que que j'ai mas ana Karine Mokonzi aye et comment qui se cope na que notre émission boy so mtenga sa émission biso na gemima pour ana ya bayambaye c'était comme un père pour moi quand en 2024 ans oh bate me bazala bandinga ngai makasi donc so ba mono so ba mono ngate swa bango ba bete lo ba mono gemima ideli o yo répondre et puis so attends répondre so ka tani maka na lo ba boy ko lo bala ngamba boy se bango bi aye star na biso aye star na biso aye sko mba ba fande yo gemima ideli yo adeg ngabi no donc on des insultés. Bah là quand tu as été donné ce qu'on bouillit, nous sommes verrouillés. Ça m'a. Baba Kouké. Ah félicitations. Mais bah tu bien bah on le baquet na si wana j'espère que bo la kisabiso place wana donc yango yo na si wana donc bino bozo mona ngo directement na montage donc aux autres la biso ngo na si wana tala pinza. Koto 150,000 t'as la peste par commis au chiffre hein 150,000 mais ce que t'as là ce que lettre mon beaucoup mami 5
105 000 ndeni. Déjà ça est 5 000. 105 000. 45 000 elongwe. Sikoiki wapi? On a kati chèque venu ko salaire boy. C'est que ça chèque lokuta tu ndengini. Tu vas bloquer boybe mais da baraté. Bo raté na 50 000. Raté na ndenga ba erreur de frappe. Da machine. Machine? Tango obete, faut tu 50. Faut quand wana ndelo. Mais boy moi te erreur ba ko peso mbongo te. So erreur boy ça mi, ba ko peso mbongo te. So za pena 50 000 solo. Ah, c'est bata mokili bolo bakeza makiona. Et là le kuta. Bata mokili ndeni, c'est que ba nyoso zo bakeza eza makiona. Po biso na ndenga spiritualité. Na monika keza erreur de frappe. Moni. Ngai na moto na fanzi. Na zui kimia na ngamuko. Tu vois la paix. La paix intérieure. Parce que ngai et sera kala. Oh, il y a que non, ma concurrence. Il y a d'un côté, ils ont des ailes de l'autre. Il y a les deux à monter, ma bébé. Non, on voit qu'elle est malade. Non, on cause cette macam. Non, on crée ma le puta. Non, on le nuire. Ce qu'on attend les arabes bon côté. Attends, les aïe concurrence moins loyale. Ça dit, yo, aux arabes boy. Au premier que ma Kardashian, toute na équipe nationale. Équipe nationale, on va se faire ce qui peut hériter. Ma Kardashian, peut côté ni. Mais Kardashian, comment va coûter l'équipe nationale, c'est pas c'est qui. On peut remettre la paix, c'est comme encore. Donc, quand les arabes voient cop, tout ça, cop. Mais les loups, comment. Les loups, c'est comme elle, on peut faire cop. Mais comme ce qu'on a monté. Divergence, il y a un créé polémique. Mais ce que de leur moyen normal, une concurrence loyale, ma cambo est à la thé. Il y a un Serge Mima, a dit que ce bloc a été. Serge Mima, c'est que ça sous la déranger. Nazala ngaka la déranger, mais la bonne Zambie. La bonne Zambie. Au moins, il va tenir son bois. Il y a comito, il y a moso, il y a awaroding, il y a biso mitema, mitema ko sika. Ali na susute. Kelebe ke bango balinganga mingi. Bango balinganga mingi. Donc so ba mona nga pete mitema na bango ko kate. Donc nde ba moninga babi wow. Akenda wapi? Ba guerre saison et puis ba guerre ba sala nka bango mo ba sala nanga te guerre ezala 2 personnes. Bon ba lobaka yo. Elle quoi bilo beti so te beti on la benga guerre. Ko bilo bo beti nga la onzo salanga te. Eza guerre te. Donc yango bi ke yo za star na bango. Nga za star na bango. Star na bango ka star ba tu nyos oyo balinga ngati. Ba to ba ba benanga na star na bango. Tout le monde na longo mté. Oh tout olinga ngati. Wa ravwe na ngati. Olo ba ba benanga. Oh nga la pesa ko kanda. Oh mona nga la mimonaka. Nga la star. Eh, ils ont dérangé. Eh, nga za dérangé. Na star mais la bonne Zambie. C'est que vous comprenez tant on a. Nga Serge Mima na liba buso ba ozolo bana te. Bongo te. Tant par rapport il y a papa, il y a mon père spirituel. Nous lobby boy. Yo mto lobby. Pas tout à biso. Papa na biso papa akokota na buso ba. Et da buso ba YouTube. Ya kabeza na YouTube kasite. Ye mo na YouTube te. Tant yo mo lobby boy. Ndenga ya Jemima na yaka na zoloba. C'est que so na zoba mam se boy na boy. Nazana buzo ba YouTube. Yango yo lobby. Et buzo ba. Ya gabi pa. Ba vandi mam se sa bali da vini nga na vandi. Ya gabi pa ya ka lobaka ma bebe vite. C'est que ye pas na YouTube. Yango na te analyse za bongo te. Alors lobby la kaka par rapport il y a télé-réalité des ala kaka zo ba nani ba za sengie abwaka moi de mabanga apo ki belle vie. Non, Aïda ndenga za bongo eza lokola na mutu Aïda. Aïba iki alors le kaka événement oezoya ya ndiko banga artiste beba za nani baby artiste bo baby ya koba te za koba azali kokola azali satana te oso baby kamne na place et créer problème non et là que non Aïda ndenga za bongo amonika que c'est événement na lobela et puis bon lobela okandi na nina michu tout le monde est famille bota yaya. La femme d'aka na ndina ndo bana ngana ndaku boye ngaki jour collation ya leki nanga wala ala ndinga na mona vidéo mo bende ko mo solo ba ke non j'ai mai beba bakele mbas bakate liko siko ngamoko na tala makolo nanga na mbas o mo nati
Mbasso ezate. Mbasso ezate. Ah, c'est là nous tous on a série on a pour na ibi ba série on a ko ba ya ba lo ba tu nyoso chez Tala. C'est le loka bongo ekui na famille nanga. C'est ma famille qui me forme. Neba poto. Eh, yo moko éviter ko ça Mbasso. Ngamo na vadi bongo tina sukoli na ye na ISP Gombe. Na makolo na ngala tawo na nga. Na mona Mbasso te na Mbasso te. Yes ko amona on est na spirituel. C'est que na musuni bongo na mona te na molimo de la sina na Mbasso. Donc on peut dire qu'il y a vraiment le caillou de spiritualité na kati. Na oka so mon abi nga jemima kande na linga makolo na nga bancal bongo. Na makolo na nga tonda bongo. Kande na linga mona tipo pa nga mo asena mukusi na nga tonga en valeur. Alizwa Mbasso. Ah? Mas oyo moko. Pona makambu oyo peso ko sai na TV mukolo nzoto ayaka petisi yo. Yo sala mo peut-être pour lenga ba vu na yo, o sala peut-être pour lenga msusu que non, ba mona ki yo da danger ba lobela yo. Na bi bino to que non ndenge no spirituel. Botia ngemia kabisa mama. Bo mona bo vali mo pa no libu mbeli ko vimbo ka pamba place neli mo evimbeli yo ebite, makolo no vimbo ndenge evimbeli yo ebipete. Mo sala na spiritualité. Na biboy. Yo bi papa na bino akokota na mambo buzoba na internet ti. Takokota te. Ya sala mambo buzoba na. Asala mambo buzoba te mamu nyosto le kakate makambo boy. So telango bio mona pa que non buzoba. C'est que et belé peut-être ba regrettaki par rapport à ndenge omi otisaka trop sur ba regretta non ndenge non ba guerre maintenant non ya Karim. Tant que temps ba charge. Ba tebe ba regretta na ngona ça les fonds na se rattraper tout ça normal. Na o pe ba to bina ngano na ko na ko sala ngo pe en bien. Donc la monique ba tango ba rajon ka ndé madame bébé ba aluba na nga. Que profit na nga ya pene ba rando te yo. Wala ko kite wana ngate. Même pour le bon on pas. Ba to ba yesi ko ba yori ko attaquer yo. Ndé ba message zo amoni ba. Te ba sala ki da ba 20 ba 30 émissions na répondre. Dans les lopéo. Soit baxé comme maintenant ça on répond peut-être j'ai pas les. Pour sa star na bango tout ndé. Mais je suis leur star. Tous allons toi na 2000 combien? 2025. Attends la liwa na ngana ko répondre bango. La liwa no yo nous a. Ça va 2080, 2100. Attends na ça ma beto ça va to régler ba compte amour. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, chers téléspectateurs, malgré nous ne connaissons pas vos noms, mais nous vous honorons cet après-midi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ces nets moments, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, Bécasse l'artiste, je suis Exode Mikebi pour le compte de votre analyse. Voilà, nous sommes sur GI Télévision. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. Voilà ma base au Nazara, na bango. Sans plus tarder, Tozali, Elongo, na plateau, na les boss, les DG de GI Télévision. Elle s'appelle Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Tant lobby Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Place Bozali, Bokamwe, Bate Bele, Balobi, Akenda wapi, Namoni, Bate Bele, ba commentaire, Bazo Landanga, Bazo Tunangai, Akenda wapi, Yango na ye vraiment, ti awa, pour na koluki la binoye, toyeba beaucoup plus. Pourquoi absence? Namambonio, Sozo, les cahiers, Atikala toujours bouche B. Yangwana Tokosolo Lango Awa. Voilà, je suis avec Jemima Ibele que je dis déjà bonjour et bienvenue.
Bonjour, Exo. Boni. Ça va? Première fois, tu vas dans le plateau. On a pris parce qu'on nous a toujours derrière la caméra. Et les logos, au bipé de sa caméra, et ça nous a vraiment plaisir. Comme on a eu, on a qui derrière la caméra, et aujourd'hui, on commet devant Boé, Donald Obapé qui n'a pas comme coach. Ah, au coach belé. Ah. Donc, merci beaucoup. Salutations à toute la famille Libota. Vous manquez tellement. On a manqué tellement. Mais je suis là. J'ai mal à la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron. Yeyo. Donc, voilà, la femme de quelqu'un. Comment on a sous-souté, peut-être la physique, hein? Ouais, physique, oui. Mais j'étais là toujours dans l'ombre. Preuve que j'ai promotion Madame Bellevue, tout ce qui concerne Bellevue TV, famille Libota, et ben toujours collègue. Maintenant les caméras, yo moko personnellement pour ma fan, ba mesana komo na yo pour les kana betando wiki. Voilà, ceux qui battent ceux qui connaissent komo na trop. Est-ce que le benga mono devant caméra? Té benga mono. De makambuto ça le mandé nzamba bonsara. Moko akozo rekil pour musoazo payer avance. Donc et ça que nazaki na mambe belé et belé à kosala il faut to bango on a deux vies on a deux vies donc il y a une vie professionnelle et une vie privée. Alors na côté privé nanga nazaki na makambo bena bande kosala na ndeko landela et c'est vraiment concentration ma case pour que se stabiliser et le kola na monique et se stabiliser et yango wana nabita toza na événement monene makasi. Ok, kaka l'événement bato sebele balobi ndenga zo mona na été boui peut-être a changer les côtés ya moi tiki ne kaka em sous chaîne zo sala ka boui mais a changer les côtés. Non. Non. Déjà va na répondre question là. Na pesi ba maman la ngambote. Ah oui. Ba maman ya famille Libota goût, famille Libota oye. Famille Libota Ntunga, famille Libota sentiment. Maman la ngato famille Libota na abino. Maman Martine Kilanda ya pembe. Ah wana maman la nga atana coulisse na mona te mais c'est elle ma maman. Maman Martine Kilanda. Na pe sobote na pepe Kilanda, maman va super après elle tsanka ba super. Na pe sobote la maman Brigitte en Koufi depuis Londres. À toutes les mamans oyo n'absence la grande H madame Sakina mère atnia mbon la bonne année na fêté na bi oh même non mon na té mais mère aboti nga j'ai mis ma fêté parce que yoza abiso da lek nga don aller là fort de yoza donner attends mon té doit me la sucré la grande H madame Sakina bambote na yo papa Jean Boud Maembo en tout cas ba te belé msusu bazala la maman amen sauf qu'il n'a réussi comme numéro Tesco ay moko échappanga mais non ça les fort na bana kozonga zonga pour que et ça là vraiment bien donc question na ezala par rapport il y a absence na yo ba te belé ba misusu ba zomi lobela qui un misusu azo dérouté na nzela comme na côté misusu bien atiki na ye te j'ai mis ma ibele ndé vraiment na zaka boy na e ba trahison te na e bindi ba trahira te. Okay. Donc, quand on a dit qu'il y a un moto, et kai. Et le but de gagner la soutenir, c'est que nous avons un ennemi à eux, c'est que nous avons un ennemi. Nous avons une critique, nous avons une analyse, mais il y a un ennemi dans la tête. Vous comprenez? Et là, le coup là, nous avons la Karine. Depuis longtemps, la Karine. Et si nous avons la Karine, ça fait combien d'années? Plusieurs années. Attends, la guerre, monsieur, les TV, non, mon andé que, héros de la colo, belango souté. Parce que na bateau on aime soda mo boye à contrôler la côté à l'ande la côté un petit peu boye moi mais c'est quoi moi maturité donc on comprend de la vie autrement bablum se beaucoup au quotidien de mo la profondeur le bilan bateau on va solo na bango ça dégoûte un peu malgré la guerre mais côté musu bazarabi des mines binoté té ngai j'ai mis ma ibele na soutenir madame Bellevue voilà na ebi trahison té je suis Bélard
je suis Bellevue. Je suis Bellevue. Naza pe famille parce que naza d'abord fan. Il y a Moussala na ye, il y a écriture na ye, il y a sa façon. Il y a une famille libota. Mais je suis Bellevue. Tu vois? Donc, et lobby nanga tende naza wana boseke na moni okuna akomi monguna nanga. Ta monguna nanga te. Pour étant chrétienne et que non ya bona moni ye ba simbele mundu ki ba bete na otiki ba bete mundu ki te. Parce que azala nga mo XY te. Étant chrétienne, na ko intervenir te que moi na nzambe. Pour de ka yubino mo bolo barake madame Bellevue aboya ka bino bo simba bandeko na ya lo barake wana baza bandeko na ngai. Et ça que tout ça en 2025. Je parle de moi. Ce qui n'est madame Bellevue à sa tinangai et qui n'a pas le moment où il a attaqué, n'a répliqué, a encouragé. En tout cas, ça va finir. Donc, c'est mon boulot, ils ont appelé solo qui est à l'ingakate. À moins qu'ils aient informé, et l'équipe. Mais ceux qui ont informé, ceux qui ont capté là qui est parti, et qui a moni, en tout cas, aux appels. En tout cas, ce que je veux dire, à la bateau, je vais vous lobelo. C'est la plus belle émission, on a solo. Ce que je veux dire, c'est émission. Surtout que je pasté. Na famille to ngala souffra. Ngati na ba titre, na ba miniature. Oh. Na ba titre na ba miniature. So ka mère amoni. Okombe pona ninga bi siku nga musala ngala kene ko tanga. Siku buino ko kate. Eza ba l'une des raisons au pe na mona ke te na doser na ngana. Pour msusu ngala zo intervenir pour ngala mona ke non le ba bien pour la madame Bellevue. Yo mona comme si et créer les ba pour ba collègue né. Mais vous n'avez pas comme soukas. Parce que nous avons vraiment un atanga. Et puis nous avons la gros de la presse depuis 2013. Les lotés. Avant même avant ma Karine Kouté ya. Avant ma famille Bota Oya. Avant ma Bellevue. J'étais déjà là-bas. Alors il y a des gens qui ont fait le choix de ngandi ya kudala pembe na madame Bellevue. Et lobby na ngati ke na ennemi ya XY. OK. Ba tout même so ba baraté. Oncle nanga hier maman nanga propre, o te kozala awa Adamu ekula bon petit na madame ne maman Angèle ekula. Okuta tikelenga biloko nanga ifuna kinde ko pas moi na bango Natasha Djeman Sombe. Vous comprenez? Camarade intime ya Mams. Oncle nanga moi sinaye. Ami intime ya Mams. Donc c'est que vous avez vu le dès oncle nanga yaki abu ba keno tela Mams. Donc ba tout bolongo la ba maman Angèle atikelinga pe biloko ayebike oyo mwana nanga do mwana ya mobali nanga mwana nanga atete ke no yazala a défendre ka Bellevue. Non, il faut faire la part des choses. Yango makambo oyo ezo komema biso nulle part en fait. Moni Gai, na moto na fanzi, na zui kimia na ngamuko. Tu vois la paix intérieure. Parce que ngai et sera kala. Oh, il y a que non, ma concurrence. Il y a d'un côté, ils ont des ailes loquées. Il y a les gens qui ont des mains. Na ko bwa ke malade. Na ko kosa makam. Na ko créer makamba le kuta. Na ko luka ko nuire. Parce qu'on attend les arabes bon côté. Attend les aïe concurrence moins loyale. Ça dit yo aux arabes mutuboy. Au premier que ba Kardashian ko na ba équipe nationale. Équipe nationale ba ba za ba ko tenir ce que peut héritier ba Kardashian ce peut côté ni. Mais Kardashian ko ba côté bela équipe nationale c'est pas c'est qui. Ba ko pour me la pèse comme encore. Donc quand les arabes roi cop tout ça cop. Mais les lobos comment les lobos c'est comme elle on peut pas cop. Mais comme ce qu'on a maman be mo bina mo na kande kwa na olela na mo na kande kwa na pasi mo na likolo ne mo kaka na poma panzi na bakile panzi na ko kaka o stufinga na okasenga sikuba biso o msumu na kino kibonzambe zo primé otala kitinga na ile musalo yango te pona tangela ngote na tanga ngo boete nga tanga ngo ya ndenge ya cahier de charge d'abord na TV na ebaka na YouTube te nga na tanga musalo na ebaka na te YouTube. C'était on a continué na stage na RTNC na radio, donc on a quelle na télé.
ndapata kuna déjà la pour comprendre que YouTube maman YouTube mo pédala non mais franchement hein sérieux ah pour bato bazolo ba trop hein bazolo ba ki mbino famille bota beaucoup plus les lobo et tomo yo kakuna bato basola na bato intel ou bango ba mbela biso information et voilà ba mwana na boye na yebi amu vraiment tendeli basola so ya so to lokuta je ne sais pas mais seulement ngala bika ki ndenga kalida ndenga lelote na ndimite ke bato basola c'est que ça normalement te na ndimite po ndenga kala ezali pena ke no so bike no ndenga kala no te to no sola ouais logique te opesa mon information que biso côté na biso eza boye na ndenga kala ezaki bon c'est pas maintenant même maintenant le ngala banga même ko za téléphone na soirée na mutu mo be ya parti mo xy non bangat à quoi enregistrer mais oui non banga mais lelo mais musune mais kala to ko da pe to kude pe to zo mela moi non yeba na tango mo be kala on a fait des musique porte-parole à Wazeku ya Wazekwa Guilain Soumaïdi na pese mbota na France porte-parole na ye azaki ndaku moko na musicien Kofi babima ndaku moko mais Kofi na Wazekwa guerre ouais au moins sunga na kosele mission na Guilain na kuti mission na kuna eti ndo mona ndo monya boye eza mamla so TV on comprend mais ba bini pena la ki musala pe la plateau moko ba ti on pe plateau moko bazo na mutu azo défendre moi pena que on pena tumbi wazo ko pe kuna tumbi ko so asisi ka ba bakina bonda ko mama ba ke place mo ba meli parce que bazo pe parler ba le footballer ah donc on peut dire que kala musala ezala ki bien lelo et comment na moi lelo comment l'insécurité lelo on ne sait plus qui faire confiance lelo même ba les miens ba comment trahir na ba tuba ba proche ba tuba ko benga msu oyo mutu nanga vrai nanga ba ko ba nguna ko to mona pe ba tuba benga machi ama menu lelo ba mo finga na olobi kasi ba nyingati o ba loba ke o leki nanga lelo ba mo finga ningo abenga ga msu machi ama menu te nga pena na lingi kudo na lingi nanga lo ba ke mundo Thérèse ya tabenga bebi machi ama menu lelo ba yoka na il y a qui n'est pas si là auto oui mais le petit calate bon nga pena nde na yebo na après tant de mois na fandi nde na yebo na boy na yebo na j'ai mamoko non c'est les phones zo nga j'ai makala ya analyse mo ezo construire changer ça sur la déranger et milanga makamba bien en fait parce que na makamba peut-être même sous na perdre ba tout na linga pona na ndela za kala en tout cas ndene na no lingala ka madame Benji na ka boy mais so mutazu la peine afrika mais ana finga akolamba ali dama na ka te oui na morphologie moko oyo batu ba perdra yango et pas envers yo ba ebio so koye en tout cas parti kune fo balala te parce que d'ailleurs encore la muso aussi me si maraté nga ta ba lunette moi suis mieux na ta lunette ko ba muso so ba ta lunette na ba opena baza batalo yenge simbaka te puisque bato mingi ya babiki tu vois parce que ngai soki tu peux nga sa guerre na faire la guerre mo professionnel guerre mo ya biki ya bato bakaki moni yongo jemima ibele ba tant ibele au sali en tout cas vraiment c'est depuis 2024 que vous allez la sous-souter na média presque 6 mois. Donc, les lobos, tout ça qui est déjà mars 2025. Apport de l'eau, tant bimi, aux zones na média, aux transformation, aux lobana, bateau balinga kayo, ou balanda kayo, aux donc aux zones non dengi, tant na facette nini. T'es na zone pour la culture congolaise en mieux. En mieux. En vrai fait. Na zone te pona le na fait bassin na ba mango ta ba da ba anti valeur te donc ozongi ndenge na te kaka produit na ngo eza madame o ndenge ye mo kwalinga ndenge ya linga moi siko pena ndenge no sa pena semone o moi siko en tout cas la ndimite ke mera obenga téléphone na lo belanga na ndimite ko belanga ke non je mima boye na ndimite parce que je n'ai plus moi âge nanga et na comme kolo so ndeni
Non, on a dit na on a fait on dit na colis. On dit na baptiste, on dirait parce que na quand tu vas prière, mon ina raté ba malade mo boy, OK. Na misa bato mo na opena ke na misa molilo mo opena opena za kindoki. Du coup ba guerre mo bezanga tin en fait. Du coup ba guerre mo bezanga et comme mo be pou famille no bazangi yo. OK ko? Voilà, vous comprendre en tout cas émission Oyo tozo sur la peine très bien. Oui. La femme d'aka na ndenda ndo bana ngana ndaku boye, ngaki jour à collation ya leki na ma. Wala ala ndenga. Na mona vidéo mo bende ko mo solo ba ke non j'ai mai beba bakele mbaso bakate liko. Siko ngamoko na tala makolo na nga na mbaso. O mona te. Mbaso ezate. Mbaso ezate. Ah, c'est là non tozo ngana ba série wana po na ibi ba série wana ko ba ya ba loba ba tu nyoso chez na mbaso. Siko eloko bongo ekwei na famille na nga. C'est ma famille qui me forme. Ne ba poto. Yo moko éviter ko ça mbaso. Ngamo na vadi bongo tina sukoli na ye na ye spe gombe na makolo na nga na tala na nga na mona mbaso te na mbaso te. Yes ko amona on est na spirituel. C'est que na musuni bongo na mona te na molimo de la sina zaki na mbaso. Donc on peut dire qu'il vraiment le caillou mo spiritualité na kati. Na oka so mon abi ngaje mima. Kandi na linga makolo na nga bancal bongo. Na makolo nga etonda bongo. Kandi na linga mwa tipo na nga mwa sena mukuse na nga tonga en valeur. Alizwa mbasu. Mas oyo moko. Pona makambu oyo peso ko sai na TV mukolo nzoto ayaka petisi yo. Yo sala mo pete pona lenga ba vu na yo, o sala mo pete pona lenga msusu que non, ba mona ki yo da danger ba lobela yo. Na bi bino to que non ndenge no spirituel. Attaquer la spiritualité. Ya na beta qui est pena spirituellement. Muto alo mabongo. Ya yanga na mona mamolangi. Uste bi de do abuka mabolongo. Ngala mona JCC na ko na JCC. Ba 3 jours ba une semaine bloko pour la biso. Donc na 25 jours à prière. 25 jours to à 18h. Nde na zabu. Po ba mi tuna pe balobi na ombasu no mona na. Tala ba ba benganga na ebisi yo, la ba mususu o kutu ba no le bisanga esute ba benganga na kambe. Binemi nanga, binemi. Pese na ko pekini c'est que tu as pas nemi no mazeli pe nemi no te. Même ça linga. Linga ka yo. Mais et ça la kam supposa la kam na kwa na e. Et déranger ko. Mais azeli nemi non. Bonjour, ça va, comment tu vas? Ah non, qui non, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ah ok, c'est bon. Ah, il dérangeait dans ma casse. Mais tout est sur la tête. Ok, c'est que bah tout ça va qui aime son nom, on a oublié de mettre un petit peu vrai. Parce que non ba vrai. Kovanda na yo et faire comprendre yo que la singa vie na ndé mususu em so bat mususu yo za na bango baza ba vrai na yo. Ba vrai na ngati. Mais bat mususu ba vrai te. Baza vrai. Par rapport ya mambo yo ba kosela ki okozaki na mbasu. Ya wala ko kosela te wala za bilobela ba YouTube. Mais le quoi absolument ba spirituel. Peut-être que tu as comment sur la ninga molimo. Ndenga molimo pe pour comprendre qui ezala qui déjà wana iko préparer ton ndenge. Et bon lo ba manga siki déjà préparer na molimo. O to lo ba déjà préparer. Ba loi belé o epesa makala ba moto mona ngo ba lobi na TV ça na butu. Ba kandi ba kamuna butu. Nzamba pa bola na butu. Na moyo na tongo ndo moyo. Pour na absence na yo pe to mona ki ndeko moko azwaki azui ba milangi ba ndoni saboya bi azui la ki la belle vie ma be boy na boye wana nyonso na absence en tout cas do ça récapitulatif il y a absence na yo nyonso na média. Malheureusement j'avais pas vu et puis je connais pas aussi des Congo voilà. Na mona zaki na tala ki te et puis ma comme si me donner informé ngati. Non informé. Non tu no na éviter. Donc j'avais plus même le temps quand à YouTube. Ni YouTube ni TikTok, j'avais plus ce temps là. Donc ça veut dire que mambo écoute mon spiritualité. Ya, moi n'a pas ta guerre. Et beau Bouddha. Ce qui est communiqué, moi déjà rebelle et il y a un moment où on zamba ni ngati. Ce que so mtu ba comme koyo na ndinga spiritualité o ba on va toucher na atteinte ya nzoto na yo ya vie na yo. Ti bazonga na c'est ça que tu as fait. Bazonga quoi. Pourquoi?
pour na fait na bi mukolo nzoto madame Belleville so na sele mission mo bo em sous na ko intervenir pour na attaquer mutu ye moko mukoto ta pengi a pétition sko ndeni nga na ndima na zo mbaso pourquoi continuer oui ndeni nga na ndima za attaquer c'est que musike ba classe to batangisa nga seke kena ngo ya pamba ipene na bane ko matatongo pour ipene ke no tanga na ya aventure mayele na fait ça là parce que mayele pena nza pena pesa nga ça j'espère intention na 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 fin na sena bi oh ten mimi yimo madame so ke na swimba madame okamwa abina pekisa ki yango moni ndenge batake yo ngana bane ko mona na guerre o exercice ya beauté comme ya spirituel ako lo balanga bongo oui que famille na to bongo on qui moi requis ti famille na to bongo na ko so ile ngwapi Gasco rekile pour na ndeya lobete na bane na sina lombe da kala oui que kala déjà avant même il y a le baki ke bozo mona so je mbete au voilà et dans la soif ba tebe ba sepela ba mona na TV ba tebe nde bazala balelanga ba tebe bazala balinga ngai makasi donc so ba mona so ba mona ngate eswa bango ba bete lo ba mona je mai deli o yo répondre et puis attends répondre so ka nini maka na lo ba boy ko lo balanga mba mo ese bango bi aye star na biso aye sko mba ba fande yo je mai deli yo avec ngabi no on a des sauté. Pendant que tu as été donné ce qu'on voulait, nous sommes verrouillés. Spirituellement, nous sommes cran, au petit peu d'abord. Physiquement, nous sommes cran. Au lieu de nous faire nous rendre mobile. Et bon, ce qu'on a pas fan, na ba tunayo, balandaka yo, bazana posa yo za pena na guerre. Mutu monte o ala na YouTube. Asa lo balanga que j'ai mal à linga o za guerre. Donc yo za na ba fan mo o bazana posa. O be balinga on bien. O sala makambo o yo tangela. Tala et voilà. Pour nga pena moi ni ba blom sous ko la blom ba ligne éditoriale ba chaîne de côté dans ba théâtre, aussi na zone la musique et déranger chaîne. Donc si c'était pas le cas, nanga na mélanger. On mélanger. Na zori pela na balanga batu nyo sur la musique, kota faire na yambi, kota fali na yambi, kota bu na yambi. Ngala donc c'est émission sur na ko ba émission fali pour émission fali pour ba na émission. Ba bi to ba question na oté. Emmanuel Macron ta témoin. Ba déa. Est-ce na poser question ba o ba na plateau pena ako répondre na moti. Ngando mo na et bien bayebanga par rapport à cette marque la ndenge na nga na ya baya to TV bayambanga ba moni moi maele ko bayebi moi côté intellectuel ba ya mo muleki na so maele ba kadanga nga baya to ba kadanga mon boss Julien Botala tanga avec le boss Julien Botala voilà ko tu na ebiti wala boss batadinga la banga le kana na top media. C'est mon papa. C'est mon papa, oui. T'as dit que c'est mon père. Donc, au lingo lobaki et belé, peut-être bah regretta qui par rapport à Ndengi au micro tisaka trop sur. Bah regretta non Ndengi non bah guerre, c'est non ya Karim. Tant que temps on va charge. Bah te bah regretta non la salle phone a s'est rattrapé, tout ça normal. Na oh bah toi bien non na ko na roko sala ngo pima en bien. Dans la monique batango ba rajo ne kande madame de ba aluba nanga. Que profil nanga ya pena ba rando te yo. Wala ko kite wana ngati. Même pour le bon on ba to ba yesi ko ba yori ko attaquer yo. De ba message zo amonyo ba. Te ba sala ki da ba 20 ba 30 émissions na répondre te. Dans les lopé. Soit ba c'est comme maintenant 100 on répond peut-être j'ai pas les. Pour sa star na bango tout. Mais je suis leur star. Tous allons dans la demi quand même. 2025. Attends, la Liwa, on a pour répondre à moi. La Liwa, nous avons la 2080, 2100. Attends, ça m'a dit tout ça, pour régler ma compte à moi. Mais dès la vivante, j'ai pas les. Nous avons j'ai pas. Tant que tu es là, tu peux pas tenir la vidéo, je peux pas finir la vidéo. Ok. Comme pour la grâce à la Karine Exo. Oh. Karine d'abord, a te levé en bien ou en mal. Pour la Karine, il y a les cas bien. Pour la Karine, il y a les cas waouh. Vous comprenez? Pour la Karine, c'est le cas, waouh! Mais la morphologie, on continue à nous avons la Karine, il y a au joie, côté Karine. Tu n'as pas de la biso.
bino nyonso donc ba chinois bino nyonso mutu nyonso tu aza na Karine alinga balobele et dérange non ngate attends pene yo j'ai mis moto to bono to bono MP ou hôtel OK cop na so linga bon oh non so mono youtubeur si ou youtubeur mo balinga te balobele ate tant ba lobele c'est que ba considérer yo nos star munga na bena lobele madame Bevi a star na donc bato balobela pe ba considérer yo star na star na ba c'est normal. Voilà, j'ai mis ma ibele, tous en a un plateau vraiment toujours pour essayer. Ça là moi récapitulatif vraiment par rapport à l'absence na nyonso sur le média na baitando ikena bino yango toujours essayer ko expliquer bino bien j'ai ma ibele yemoko a ebisa bino cause y absence na ye na sur place bozali bozui déjà ba réponse bozui déjà mibi ano na ba question nyonso oyo bo se poser qui j'ai ma ibele lelo toza na événement monene par rapport à maison de production Bella où ils ont fait à partir de ma communicateur vous un événement malgré absence mais quand même oui événement déroulé. Non là c'est là je connais dans la carte boîte là je connais donc Madame Belvue chaque année il y a Bella azaka mambo salaka sala nema asala belé na une année déjà tout le monde a salaki tout en blanc mais par rapport il y a anniversaire pour les belé to ko lobela nyo sauté mais on a zo retenir par rapport à la question nga isa une année na 6 ans 5 ans donc c'est 5 ans zali mais 6 ans plus zali par rapport à bino famille bota ndenge bosala qui est surprise vous matse qui ba panneau et voilà to balana oh nous allons plus marqué daki une année 5 ans na 6 ans donc une année 5 ans 6 ans mais là-bas anniversaire nyonso lelo to ko momona nani ndeko na biso maman Theresia nani comme nani exo te donne notre question te yo le boza mambo oza na mambo bien tout na ba mambo bien to mona ki lelo mamuna nani maman Theresia en tout cas na anniversaire ko azui pena ba miliki azotambola nango abibino lelo bolingaka la patrona ndeko nanga la patrona mais lelo boye soka leki na écran comment pour na ko démarrer madame Belvue mona ba histoire wana ndeni bon maintenant na kawana ndio lobeza ka que na tawana za ki famille libota c'est quoi cette famille libota ten moi qui me mo boye pour faire na réfléchir ndé non loba donc oli susuko te papa la biso kala ba bendela mato wana za yaya ko changer avec na wana za yaya so ya ko tuka so yaya te ya so ya mo ya set mabe tant beaucoup talent sous na grand pour tout dans na grand Sinac ya beaucoup dans na grand Sinac au bina ya boye na TV zo ma kwa yo ndozo za la politesse on so choqué na monique na choqué ya troti ya comment na niveau le bagé non moi na ya aveugle wana ya belanga aveugle a dit il y a problème na raison ya na ngani to ko bina na balé na nzambe elongeza balé Sinarke to bina on ya nanga et donc que na tala la famille Dibota et na tala na madame Belvue amnisaki mbongo na ye et puis c'était pas facile il est kaka reste on va combien madame a coûté ça la tala pas ça dépasse bon so da mutabolo moto ça la montée au sali ba tirage de sort mutaye asu ba tout ba groupe ba so gaz tout le monde va te biler ba zo ba pièce ma puta ba zo ba biloko belé mais to zo ba pièce ma puta ni ki za na ba musu souper ba kina na musu su ba zo ngo kinga bena na ndena za bena ni ba polémique te na sens ka que madame Belvue sala kama kamala donc nzambe atie wana mpona kosunga bacomédien me bato bazo comprendre te eloko ya nzambe soki nda batindi mwana ye bato bandimaka yesu te kaka kufi babi réellement azalaki mwana nzambe eloko ya madame Belvue aza sauveur ya théâtre bato bazo comprendre te lobi lo soki no aza te bato oyo alo amonike te natikala nga tete nakopesa nanga domaine mosusu bakomo regrete bevizonga mais oyo azali makambo basali yangoréponse na ye par rapport ya mambo ya zosala na mambo Belvue te na bilembo madame Belvue lo bato basali ba chaîne na YouTube bakoki groupe madame Belvue
Davina Apple à sa TV actualisation mère c'est ça la chaîne c'est mère à ligne qui nous stocke de la COP YouTube est dans la moelle ya ta ba yena yo comment filmer na yo sala makamna yo tala ma si mambo na e Thérèse ya pas comme la chaîne voilà ya na ngana nimba problème non ba comédien ba c'est be ba la chaîne s'il te plaît mais toujours s'il te plaît ba comédien et belé au bazan na ba chaîne bazali mais si comprend mes amis problème est que non ben film de asa guide asa leader na bango donc il faut qu'on filme belle vie autant parce que ba recette au belle nous zo la bachina na moi pour na mayene ya comme filmer il fait bête ka mo sur le bako ngapi na zuma ele moko boye na pesa ba mboka ba bota le cash tout ça na suka nango oleke na bimisa na zo sur $2000 mais même sous madame Belville na Belville TV abito sur 10 000 17 000 est-ce que ba olinga bon lingete mais ce que oh madame Belville a nango lelo yo be ko za nango so sengi pa nzambe au peso bon madame a même so la libre oh ba fi même so yele ba stop so fi me yele kana ndoto ala mkikala mtanga mteto ngoma andoko mango yo ka sila nani aluko ba nzambe non nzambe apa oh mi ko uta na ina donc c'est que ba yini ni so ba comprendre ka nini c'est ba comprendre savoir waza nango bien don nzamba tia kati kasi na don wana donc c'est que ba Thérèse puis bazan na kati ya o nzamba que o ba mona bolamu ya nzambe et pas ndeko na bango bien liki na bango madame Bellevue azali étoile oyo aye ba te belé bazuma ile sima madame wana tala belé ba ya kana tournage mais coaching à madame Bellevue ba yo kaka mais bino pe bozo ba yo sentiment bazo ba acteur belé ya SB tant ba ebela ba yo ki mo sentiment mais loko wana pe déranger ka ba kasi ba te belé ba musu bazana na SB ba tant ba ye na bela malgré toi l'écart ni ba azwa mo lumière na SB tant a koti bela ba te belé ba lo ba pe ndeti linda cote azalaka na SB tant ba moni ya komi na bela azalaka na nini groupe moko nazo mo lumière bokese ezalaka nini bokese nini impact bokese so bokese n'impact problème te mais na limite les ari na lumière waza na ngo lelo li na cote ba yebaka beaucoup plus aza mwana mam sinde ba te belé ba ndeko koloba mais lelo boye tant wa changer na ele côté comment na bela bomona ke moi impact na bino boza moi likolo bozo nuit puis ba tout ayeka place au chaque vendredi chaque dernier vendredi à mois baza mabolo ngona se babela nzambe batika musala bana mboka nzala oh miso mo bana tournage c'est prier wana makamususu na ya fait à vendredi chaque vendredi ya mois ya suka ko epe ko pesa mutu pour na nzambe epe makamususu donc ayeka place au lampade te ayeka place au lampade za ayeka place ya mutu afula tala te donc il y a un mois ayeka ba mutu yo acha ba Ronel ba grâce ba décor ba ndeko msupo na bona ba polémique comme otanga ngande nini place au mutu abimisaka mutu asala a créer dio ya gesho na Pierrot aïe balé côté mutu yo aïsa Marie Jeanne Bololé ata sable lo ka noir au ko jouer maman pour ba nigérien ba jouer ba rôle maman ba tsaka bloc wana ba jouer monde ça mutu yo aye na eloko moke na théâtre mabangi kozala oh lelo baki ya pa lo bango ya inani Thérèse mais il y a pas de mission là non mais ouais quoi ya banga non par rapport à eloko oh papa on le dozo le Thérèse pas lo ba ya que nani tozana ntina ya boka mabanga te pona Bellevue déjà apesa ka biso déjà mbongo eleki na même ba mabango ba pesa ka biso que toujours le bilanga wana ti yo le kani non papa la ngakale kusu ke président na ngani nzabi na ba boto le biso mama na ba na sata na ngini te na zo tunuka ba itikisa sa ya no te te sa ya na ngalo ba bien c'est le ba bien les no sikone ba propos changer poto mona ye aloba ke ngala benga la patrona te azalaka bon va et là quand ka place à zef pe ka akumisa mona ba mona pe ka za itin no ya poto mona pe susu nani zuma pe a joie na na bela mais lelo boy akoma na ko telemina pe
côté Moussoussou. Tout le 29 mars, le 29 mars, événement à Busso, au Isa. Donc, tout le calamité mars, tout le 29 mars. Bon, parlons du 29 mars, Nini. Monique yo boy na openza place wa bato bazo comprendre que au moins bino mo comprendre que j'ai maïbel a changé na epenza a changé totalement à ligne sous ba guerre te ya na Teresia aboy na makambu po mwana papa na ya boy ne ba o ba bino nyoso bolukela ka makambu ya boy ne makambu boy no répondre bino bon ba mo se nani yo be fa nani ne tu ba Teresia ba Zuma ba na ba lukela makambu te ba tu ka ba za mpanzi mususu te na na ima mwana te. Mais oui, il quand même nani Michou à sa chaîne. Il y a YouTube. Chaîne YouTube, Michou à on a mon TikTok, bakati va partir moi télé réalité mon boy. À sa chaîne. OK, félicitations. Ah oui, on a la télé réalité, on a été que la chaîne. Tu moi télé réalité va comédien de bébé. Côté la bino pe ya ba to ba journée, pas ça ikuna. Qui va dans artiste est invité. Bah on est dans ta bella, mais va artiste. Mais quand même oui que so bengue place muso que ko jouer, il faut bengende. Faut bengende proposer pe cacher bien ko ça lo musa. Ayo la tala na et bon. Mais Michou pas bengue bango ndé lo. Ah ça les bien. On va baza artiste et on Michou bengue bango. Ponde tinde munde kolobi wana boy. Akape ko benga kaya ba tutu ba oka ba jouer ko na S-beat. Pona bengue wa tunyeso. Ça veut dire aïda nanzela moi bien. Aïda nanzela qui non artiste na samsana na sansa ba tenir sur samsana. Na ba barisi pe bazala qui est. Ah c'est que ça veut dire que non. Voilà ça ba communicateur na bango c'est pas un problème. Ça veut dire que non aïda d'abord nanzela moko OK. Soki pena aza mwana maele oyo mama la soki na pesa ye oya kuna te ya dinana. Maëlle quoi azoka pour ne pas dire na chou soit da salé lango en tout cas à l'exception Maëlle dit nana bina soit baby si chaîne na ye ndé ko bani chaîne de joke na tendance le quoi yo la ngambu ya boy place abumu sala ah c'est dit nana pese Maëlle mo ya bien voilà maman na it bon siko seka kindozo ni Maëlle ma bien SB te azo Maëlle bien kuna pas comme bon yo lobi kuna pas Maëlle ko dit nana pese o te kuna pas bon kuna pas bon parce que côté comme ba eza ko ba guerre ya bevina silat. Parce que azwa ngote asamu sana so alobeli sila et comme non ba guerre te abenga ba comédien na kati ba comédien na boye pour maman ba vina sila te famille botana ba ko te ni musala film na nga yango yo rôle no yango c'est bon mais oui que par rapport à tout le je n'ai pas créé problème mais créer rage na mo ba kati mon dame la TikTok a essayé de vous informer tout le monde qui Aïda par un temps au tournage Sili moi télé-réalité des ala kaka dans le bila kaka par rapport il y a télé-réalité des ala kaka zo nani bariza sengie aboka moi de mabanga après qui belle vie non Aïda ndenga zabongo eza lokola na mutu Aïda aibeke a le bila kaka événement oezoya ya ndeko banga artiste beba nani baby artiste bo baby a koba te za koba azali kokula azali satana te oso baby kamne na place et créer problème non et là que non Aïda ninga za bongo a monika que c'est événement na lobela et puis bon lobela okandi na nina Michou tout le monde est famille bota yaya et là comme Aden moni Aden so kati pian ya Aïda moni maman na belle vue donc ceux qui so kati pe barizi qui a au moni belle vie baby aza chroniqueur mais c'est pas nango te c'est pas nango te bien qui Caleb ko moi kata ngo Caleb wa biso Caleb wa Android studio Android yem ta filmer kuna yem ta filmer ni na Michou oh ou madame apextende madame beve apextende ni ke balobe ke no be miso be lekane kani na vani na ndako boy Nathalie yango oh madame beve apexaki pour Caleb akene ko tourner so wapi suko ndeni ya pas Michou ba bon pas Michou ndeni ba pexité ma pexende ni nani studio ndo iza street yo ekindarani donc c'est que vérité ya malé métier comme kaka pour ça le côté mbang botiki lango temps vérité ko ya mais ngala oye bango ke no événement oyezo lekana wana c'est pour na banane artiste ni artiste comédien nous soko madame Balbevi a mettre en valeur ba talent ya banane ya ba artiste mais est-ce que créer problème
parce qu'il y a polémique, parce qu'il y a la divergence, il y a créé polémique. Mais ce que il y a normal, une concurrence il y a loyale, makambo ezalate. Yango wana Serge Mima azolinga su bloka boete. Serge Mima. C'est que ça sous la déranger c'était. Nazala ngaka la déranger mais na bonzambe. Na bonzambe. Omoni bato nyonso boandaki komitongisa moso ka ye awa kodingisa biso mitema ko sika. Ali na susute. Kelebi ke bango balinganga mingi. Bango balinganga mingi. Donc so ba mona nga pete mitema na bango ko kate. Donc nde ba moninga babi wow. Akenda wapi? Ba guerre saisonga et puis ba guerre ba sala nka bango mo ba sala nanga te guerre ezala 2 personnes. Bon ba lobaka yo. Elle quoi bilo beti so to beti on la benga guerre. Parce que bilo bo beti nga la onzo salanga te. Eza guerre te. Donc yango bi ke yo za star na bango. Nga za star na bango ka star ba to nyos oyo balinganga ti. Bato to ba be nanga na star na bango. Tout le monde na longo mité. Tout olinganga te. Wa ravwe nanga te. Oloba ba be nanga. Nga la pesa ko kanda. Mona nga la mimonaka. Nga la star no. Ils ont dérangé. Nga za déranger. Na star mais la bonzambe mais moi bonzambe et puis que batmusu botala tenga biso ka ba to la ligne ba pétage papa Denis. La vérité ka mabete. Vérité pour les parce que le lobo na taille na TikTok. Mais est-ce que loko ko créer problème? Kasi créer problème parce que madame Bevi est montée comme ton matana scène. On aura Guéchou, on aura Décor, on aura Aïda, on aura Dacosta, on aura Marina Laba, on aura Marie-Jeanne Boulolé. Tous les artistes, Baïda, Davina App, Linda, on a beaucoup d'artistes. Les connards, Bayebongo, Matis sur scène. Bate Kamina monte par rapport il y a talent na bango. On les souka bongo te parce que dans ça la bongo quand tu vas quat. Ba fa na ba tenwa biloko pour na ko motiver moins énergie. Liko na ngo apprendre basé sur na coupage. Ba sous na caché. Yango madame Belleville. Yaya. Mais ça li kama be pour pas bananité. Événement oyo e comité na ministère à culture et art. Te place to kenda. To bandaka makambo avant. Après msubo yana sima. Makamune fona teka star na ngande yangout to ba makamune sto avant ba ba ina sima ne presque ne ka ba polémique ezanga tina na teka star na madame Belleville par rapport ya ndenge ni na ko coacher spectacle wana Yesu to kanga moi 2 mois la biso moko ba lobela ka spectacle to ba ka bebele ka ba inaperçu et yebe point eleki inaperçu te lo ko ni a février eleki inaperçu te ngala ba mambo wana te makamni ni na février le kaki c'est qu'il eleki inaperçu ni nyango. So bien monté c'est que tika musulman ibele tika boy pardon. Exo, tu parles de quoi? Mais tous les gars février yo habité février ngesi là. Le 15 février mambrele qui yo habité. Où habite qui le 15 février? Wera. Yangyama. Yo ebika wera. Wera beta ki na poto oyo nani bila boa kiki to bila boa makasi na arena wana. Ke wana poto? Ezaki arena Zenith State. Grand Paris. O ajeja yemba ki boy. Na lenga ki akrasha ki yango. Yango wana. Mais pour les 15 na poto. Mais na kin PV mais za kiti. Ti non ibate. Ezaki wa. Tika boya. Non, je me souviens pas, tu m'informes quand même. Non, tu m'informes parce que non. Tu m'informes parce que na biso que na trop na YouTube sauté. Ni na ba TikTok. Na outi na 25 jours de prière. Maman wera so yebi se ke foye ba pe wana. So yebi wana te se ke leki na persi. Te ya wera na yebi po na zala ka groupe à club des stars. Ya bata wera. Yango na yebi. Mais est-ce bien tout ça l'événement? C'est le cas qui déjà. Et ça l'a mis déjà événement nini non eza na compte ali j'aime bien te eza na compte nini événement quand il y a bien SB OK déjà 5 ans et ba animé mikubane ke na mbango na check makate otelo yo ata mutu moka bete osode so yo ebisanga te nango ebisanga te ata na ba réseaux sociaux tango scroller bo monité na yaki na 25 jours à prière na ebité Moni c'est comme ça. Ma bébé les qui n'a reçu son aïe bien en événement wana donc ceux qui ont évité c'est qu'il est inaperçu.
Obonga na zana na katamboko. Te ba yo zamba mutu za na internet. Ba mutu ba wana. Ba te bebe su ba yebi nga tuna yebi na ngate saini. Te c'est que les qui n'a perçu. Te les qui n'a perçu te na yebi ndete. Eleka ezaki bien, eleka bien. Eleka bien. Mutu na nga yo mutu yebi na oti to beta so na ndeni ku. Te so eleka na bien gloire à Dieu, nzamba za lokumu. So eleki bien gloire à Dieu. Donc c'est le cas bien, c'est le cas non? Il est cas déjà le 15 février. OK, le cas bien. On attend on robeta kuna pour to ba événement nene ba pesi kutu chèque. Yo nyo so no ebité. Chèque. Chèque té. Chèque ya wa ya bana ne ba banki penza, ra u banki. Ezaki ra u banki, si je me trompe pas, ra u banki. Biso to pesa pena ni mwana le grand frère nga balaki papa Chocho. To pesa ka pe chèque. Il y a un peu de belé. Ça, $50 000. Ça, $50 000. Belé. Et bah fan, bah payer ça qui? Bah fan, bah payer ça. Bah fan, il bah pour ça mam. Bah cooker. Ah félicitations. Mais bah tu belé bah lo qui na bon et belé wana. Na si wana, j'espère que bo la kisabiso place wana donc yango ouais. Na si wana donc bino bozo mona directement na montage donc aux autres la bisongo na sia wana tala pinza tala koto ça 50 000 tala pèse pas commis au chiffre hein 150 000 mais ce que tala ce que lettre mambo comme 105 000 deni déjà ça est 5 000 105 45 000 elongwe siko iki wapi on a kata chèque vini ko salaire boy c'est que ça chèque le kuta tundingini te baboloka boy beng me da baraté. Raté na 50 000. Raté na ndinga ba erreur de frappe. Da machine. Machine? Tango obete. Faut dire 50. Faut 40 wana ndelo. Mais boyo mo te erreur ou pas ko peso mbongo te. So erreur boy sa mira bo ko pesa mbongo te. So eza pena sa 50 000 solo. Ah, c'est bata mokili balo bakeza makiona. Et là le kuta. Bata mokili ndeni, c'est que ba nyoso zo bakeza eza makiona. Po biso na ndinga spiritualité. Na monika qui est erreur de frappe. Et voilà une spiritualité. Na spiritualité, là erreur de frappe. Pour monter à la licolo. Ce qu'on a c'est on fallait qu'à Kant ndem tezate. Te webi ke côté ni na ba chèque ni chiffre ba ko balusa facilement mais o ba komaka na lettre wana ezara penza banki mutakoma ngo banka ko sala erreur wana te. Webi ke 6. Mais puis na mariage à l'équipe ne boit qui na ko sala chèque. Ils so 1 million ba pesa na bon $60 à pamba. Ba pesa oh ba nani ba camarade ya les mobile les kinanga. Ba combien pena 2 millions, ba combien 2 millions et quelques. Mais ba pesa combien? Ba pesa $100. Ah, tu ko ba bouli bi ndo le bo se bi oh ba pesa $100 à pamba. Nga moto le kina pena po ya commanda komba na bi si ah yo za bien. Obeti 2 millions na yo. Ote wala ko la nangote. Donc c'est ok. Oh, bah c'est $100 à pamba. Donc $100 à 280 000. Mais on va commis 2 millions. Donc c'est que tu vas payer tu coûtes même bon ça 50 000 wana. On va commis 105 000. Donc c'est que tu le baquet, bah qu'on paye ça un peu soit tu as $1000 hein. Ah. Ça 50. Bon ça 49 000 nyoso. Bah tu vas finir si kaka. Même c'est pas comme mukete, même c'est pas la combo, il faut seulement boire vimba. Mais au moins tu es sopi. Comme il est sous côté il est sous. Événement il y a pas ça là qui est. Non, ça là qui. Ça là qui ba munyo so. Il y a pas ça qui événement. Ah, na éviter mais j'espère que cause que vous allez vous engater. Eh, on a Charlie ya. On a le Rabbi, Michael Jackson, il y a le roi du pop. On a tel qui. Le roi du pop. Michael Jackson. Michael c'est le roi du pop non? Roi de la pop. Roi de la pop, balinga bongo roi de la pop. Ah c'est que yanga binda bonga lekine ba mams na ba belle-fille. Ah? C'est yanga ba lekine ba mams na belle-fille. Mais c'est que il faut à lever. Qu'est-ce que tu as ba muna musana yetu? Musana osala. Ah! Ya. Que yum tolobi unini, ngana zo tuna ba question. Te yanga ba lobi azali Michael Jackson. Aya ba yamba lokola reine. Ya. Ba mais lokola reine. Tika l'équipe ba belle-fille ba sila. Ah, tu as analysé place wana. Pour le roi de la pop, bayamba le coup la reine, c'est que ça pénal licolo makasi hein. C'est que ça licolo. Tu go ba fan ne ba bien banane.
bamibange c'est bamibange baleki ba famille bota na ba cook bamibange skonde na mitu nde bakabwana boye bamusu bakota na S bamusu baya na famille bota mais c'est so bon c'est que Gabi ça ni roi de propriété c'est na sens que ya Gabi balinga pe Gabi peut s'imposer na ndeki eza pe na concurrence bon s'imposer bange famille bota bakabwani susu mutu wa s'imposer faut ba fonder bato o bazaki ba kasi yanga na eza bongo poso ça l'émission mo bonté na commenter na okamona jamais que non biso ba mibange to botika la na ya Gabi na biso na mona kaka biso ba abacook c'est na comprenant na comprenant que c'est que ba mibange ba kabwana ba biso ba kota na SB biso ba na famille bota donc c'est ya Gabi wana za star wana yana nga yana oui na epika yana nga bokela ko ndo makasi ifa pekato mwana ta ba Gabi likambo tika wana yana ngai mtakota te c'est ma grande sœur ya bokila lokondo efa pekato donc grande sœur na nga to ape kote mo esika mo kota bima donc to ya na nga non mais bato musuba bi akeba ayo matisa papa miniature pamba papa nani kasi papa nani super spirituel bato musuba utu ba meka kutu te potango ya zolo babongo tala wala kutu ba je kutu te wala c'est wala za motu wala molimo bameka te moni bameka na église te bameka na bima te bameka te wana za sérieuse mais mutu azosala mwa azaka mwa membre bima te azosepesa bato misusu te mutu moko atiaka papa na biso na miniati mpona makambo buzoba ya internet bokomona bovandi bamo bana libumu bali kovimba oka pamba place ndenge libumu evimbeli oyebi te makolo ndenge evimbeli oyebi pe te bino bosala na spiritualité na biboye yobi papa na bino akokota na mambo buzoba na internet te takokota te asala mambo buzoba na asala mambo buzoba te makambo nyonso toleka kati ya makambo boye so tala ngo bio mona mpaka enake no buzoba c'est que yaka bibi azana buzoba biso nyonso tuna kati ya internet kati ya buzoba yaka tozopota na mambo ezanga tine mais so nulle part te problème na ngeza ya mais so talola te na tuni no ya Gabi wala ya na ngai azape na buzoba ya na ngai nalingi te nalobi ke no biso tu na ikuta YouTube ngam to sala kawana to sala ka buzoba cela veut dire quoi ya Gabi pe azana buzoba cela veut dire quoi tanga na vane bani ko tumba kuna mamsi yo ozaboe mamsi ta gagner da vie na kayi pe ya Gabi ba ya ka bevi yo ozaboe bevi ya gagner da vie na donc ya Gabi na mito bevi a compter ba dollar na mito bevi a ton petit compte bancaire na ya nga pe fula buna na compte na ton petit compte bancaire non wana ya nanga na bango en général ezala ngai na presque na fanda na calculer la vie à mams mams ala tibwe ma ya asa za déjà mams bongo ana bato ke no a forcer sous ta fandi bwe ba kotele moi 500 moi 2000 ka bwa l'occasion de rien amela moi j donc c'est que ya Gabi yo comprendre je mai beli alobi ke na buzoba oyo kotaka internet tika pena so yo loboza roi de la pop oza Michael Jackson c'est qu'il faut tika pena mambu ya buzoba pour abibino nyonso na internet bosala buzoba je vais belé net ndo le bongwana ya lokola ozolinga o créer un problème na mama belle non jamais non na temps o toi na bamba na spectacle le 29 mars toi na temps polémique tout ça peut polémique ça la polémique est-ce que polémique est non makambo so na derrière la caméra o yenango sous devant caméra eza o ça sanga polémique parce qu'on nga na dans ndenga polémique te na lobi boyi que ya Gabi na tala ki alobi ke aza Michael Jackson ya Gabi aza star aza comprendre bane question na lobi ko ya Gabi na tiko moyi na tete epesanga ba vie c'est que aza muto aza na audimat parce que za comme que no ba mi bangi tu no mi bangi mais ba mi bangi ndie bazala sute po ba kabona ba msuba kota koto mabeni na lobi wana par rapport à nini yo olobi kota lobi bien kota pena en tout cas olobi bien mon papa pour na biso za ki place ni tango na émission par rapport à moni pardon ozo créer ba polémique mutabi c'est que vous comprendre tango na nga Serge Mima na liba buso ba ozolo bana te bongo te par rapport ya papa ya expert spirituel ndo lobi boyi yo mto lobi batu bazutala biso yo papa na biso papa akokota na buzoba eza buzoba ya YouTube te yaka na YouTube kasi te yengo na YouTube te tango yo moko lobi boyi ndenga ya Jemima na yaka nazoloba c'est so nazoba mamse boye na boye nazana buzoba ya YouTube yango yo lobi eza buzoba kasi ya Gabi pa bana vani mamse dali da vini nga na vani Gabi pa yaka lobaka mambo mabe belle vite c'est que yé pas na YouTube
yango wana te analyse eza bongo te te na mingi côté na ngai côté ya gabi yo biso nyonso na YouTube tozalaka te nyonso wana na tank mo ya na ngai te yo mais te yo zoba yo biso nyonso na ndako so biso tozala na ndako c'est que tozala na ndako ya gabi ba kape belé ba exception zanga te ya gabi az exception na ya kata YouTube na kata YouTube mais quand même mambo yo soki yo lobi ke nga jamais na ko vendre susu na démarrer mams bona mais ya gabi a démarraka nani belle vie Après, on a des mamans qui ont critiqué comme ça. Critiqué par rapport à Moussala. Mais il y a Gabi Siko dans le bilan, Moussala, et puis il y a Kapinda, il y a Tumba. Tumba Kapinda. Il y a un bazar, il y a un bazar. Il y a un bazar qu'on va filmer, il y a un major, il y a un petit calou, il y a un bazar. Il y a un déjà. Il y a un bazar, mais il y a un bazar. Il y a un bazar, il y a une génération. Il y a une génération. Il y a une fille qui a belle vie. Qui est là où il y a comme la belle vie. On sait azaka fia pour la belle tout à tolo. Oui, pour nani. Pour nani déjà il fallait normalement. T'es pas ta la que non. Ah, il fallait qu'il ait la place à belle vie, il fallait amener mutu tourner ba génération moko. Mais moi so pena, ala pena ko fester. On a bien que la patronne. Mais ya gabi ko akenda sko na ngamwana. Ah pour mo kumisa pena mams. Te. Ya azani pe mta ranking te. Elle on ka YouTube. Ya YouTube. C'est que ça na kata mutema wana te. C'est que Mambolo, vous avez raison. So, Bibongo, c'est que vous avez raison. Ah, ben, on ranking. Il y a Gabi sur YouTube. C'est que il y a Gabi sur YouTube. Et là, à mon niveau, les canaux TV, ça vraie vinette. C'est que ça, il y a YouTube. Il y a qu'à YouTube. À mon avis, qu'à YouTube. Na y canal luka Mambongo, na nganga pina zo mama info. Il y a Gabi c'est que l'obéla, puis Mamba Bouzo, bah au to na YouTube. Il y a mon avis, Gabi pas dans la carte cercle. Ça va, voilà. Merci beaucoup. Toko Biso, Nasuka. Il y a émission na Biso ya lelo. En tout cas, émission ya lelo qui exclusivité. Tout bande kolobela par rapport il y a départ ou bien il y a absence il y a Jemima Ibele na média. Aba pe kumilanga apo na émission fo benga ngai. Ah. Kobi masu buskete. Même masu buskete. Té ba tout nous trop on a ya quitté. Ah OK. Mais par rapport à confort, boy. Ah. Sans mots, hein. Mais on a la carte YouTube, ben c'était. Mtabo mbanya leki maele tu vana na biso ya tu ana biso na lote to luka to bunda. Mais bi ñu so bandi bu na carte YouTube on la kokko mo na biloka boité na imaginalité. Et pas là hein. Na obongisaka ndako mukimki na omeka. O babongi o ezasuko bongisa ti eza de sili. Ezasuko bongisa. Na omeka ka donc bo sekanga te na zo meka donc je suis chez moi donc makwanga na ngana olia na ngana kimia mama ina ngana omeka na ngana kimia donc voilà. Chers téléspectateurs, bino botala kaka moni cadrage kande to sali hein. Ngam na otal nyoso. Obenganga. Voilà, tout comme émission na suka, il y a émission na biso na banda ikoloba tozala ki na exclusivité, il y a absence il y a Jemima Ibele par rapport, il y a média na biso banda ikomona na susute. En tout cas, bozala ki belé bo bengaki, bozala ki belé surtout ceux qui bo tali na ba commentaire, banda ki vraiment ko tuna Jemima Ibele ki ndawa Jemima Ibele ki ya mwana lobaki, na bi banta briske na ya ta luka émission pona boyoka biyano bino nyoso bosili koyoka. Bosili koyoka kama munyoso Jemima Ibele lobi azana ye mais mingi aza focus beaucoup plus il y a événement ya munene ezali na Bella Production le 29 mars 2025 Jemima Ibele to komina biso na suka ya masolo na biso déjà boyebi madame ndenga salara comme ba filmer na ye donc ça doit pesa ka confiance bosumbaka ba billet nde sombama pour place wana na lingi vraiment ba tumusu penako basenga deuxième édition. Attends la 8e anniversaire tozonga sur na showbiz parce que na ebe loko madame au salle les loko ekolobama et puis to pesa ba voisin matière parce qu'il faut aller à mbongo à YouTube makambo batu basala nzembe bakoti likambo mama lombongo a s'impliquer a dobe a ba soko deux personnes baza pour ba côté ba doter ba billet donc madame maman lo de vente église à maman lo maman la nzambe na ngai les hommes de Dieu sont impliqués na likambo basala nzambe yo quand c'est échec ezala mokomisa lombongo ba famille bota aza famille bota te azande a reconnaître que no moi leki nanga oyo a soutenir œuvre de Dieu pourquoi pas ngapena soutenir ba okune ba olobati lombo comment les famille bota obi ba okune bazo ba lombo comment les famille bota ba lo bana bango soko tie musa ndame musapi yo moko yebi retour na ondeni ezongela famille bota yo moko yebi
Junta la famille botatini baza artiste oyo biso même tokena ko ya mama to tini orchestre mo ko ba tout ya partie ko ko ya mama orchestre aba pe malam pona ngama mama bino le boleka wana bo ya susu te bino le boleka wana te bango moka de bazwara ngobo net singa so mo ke mu ba yamba ke kuna alobeli mam so pe na ko te micro no te na ngai micro ndenge barizia sali Aida asali Aida ne kasi ndenge barizia sali Aida kasi lokola so Aida oboka bato misusu aboki belle vie te barezi pe nde aza bongo soka baiki aloba na Aida ke pourquoi olobi na oyo bwaka bevi na émission na nga même emsu micho nga aloba ke non obebisi télé réalité na nga aseleki mayele na ki professionnalisme asoi na Michou yebisa Caleb alongola place wana alobi na Caleb so pe ya soto alokuta longola place wana Michou pa kopeke o makambo ebe nanga filme parce que madame Bevi a moto yo soki komone betami lipamboli déjà ada beni batengo ba Bevi na kata makambo na ye liboso plus aza ya liboso ndaza bon espérer ko mama na ye azo lipambola Bevi sa ki ya yeba oh donc c'est que so maman nanga Jemima ibele ah so ngoko maman na lipa enga ki pesa nango mais mutu oya banda makambo ngo ya YouTube na kisansa ya bateya ado ngolo ba ke mama na bana basi Bevi kuta pesa mama bango lipamboli ekepe na mwana lipamboli ya mama ya bango za mukie ya Bevi deuxième ya deuxième maman bon maman na eza dina na ya deuxième ah maman eza dina mokota mukie na ya di hein? Serge Mima. Voilà le vraiment bomoni Serge Mima ba dédicace to comme ne vraiment la souka. Bon, ngape na pesi mbote na madame Bevi quand il a patona. Ben événement la biso dans le 29 mars na Showbuzz. En tout cas artiste ba Rosala ba ko prester. Tanga mona cote na 3 personnes. Donc, il y aura du show, hein? Donc VIP $30, place normale $10. Ça veut dire Madame Bevi, à tel cas conjoncture en boca, à tel cas primoko normal. Ça veut dire nous surtout à la fasté au monde artiste nena lingaka et moni Madame Bevi au tel boy eh Marina au baluki oui que tu vas obéir la bon mais au tel boy eh ma top au zonga be da Costa Gesho Aïda, Aïchou, Davina. 10 personnes bazo kende na ye babi na akena ba délégation ba ki osomba billet. Ba ki kuna restaurant. Babi pe mona muto osomba peso 5 billets ou 3 billets. Siko yebisanga talelanga niveau. Talelanga niveau likambo. Na moni vidéo nga ti abatinde ninga. Talelanga vidéo likambo. Donc ça veut dire que j'ai mal bien la quitté. J'aimerais bien la suko pour la promotion. Il y a ma cambo Italie le 29. Après, on a j'aimerais bien la limoine et sous. Donc, vous consommez ma émission, c'est Exode de Mikebi. Exode Mikebi. Ah, Exode Mikebi. Oh, vous voyez que ma caméra la GI yeyo le lo a mati liboso parce que le après un peu au trahi au cause wangani ngai ki na bimisi yote omoni après le blanco au trahi ngai donc c'est la vie donc les loto Thérèse comment to ba mo zong c'est ma chama minutes un problème té yo peut un jour pour trahi ngai quoi ko wanga nga le quoi ce soir wanga na po bato ko benga o jei nga jei bato ko benga o exogei bon totala on kaka na mona ndenga ah coup d'état za la raboye malé même ka be coup d'état bon je regarde en tout cas la petite famille bote mbote to za na kata promotion ba base ba mafinga ba bloko boy en tout cas on a netinga na za na temps na ngote to blaka le 29 na biso en tout cas boya ebele oh non sombi billet somba bi pour journée wana na Showbuzz oh ba comédie musu ba spectacle ba musicien ba concert siko madame Bevi affrontango et puis après ka chroniquer dans liboso na bana ba ni comédie na liboso na bana basi a oser ya mobaya ma a oser déjà na tant temps a commenter pour y comme pas et comment bloquer ba émission ba tout temps raté donc il y a bande mutaliboso parce que na bana basi ka ndenga zala ka guide ya bana basi nyonso abandi aro yana sima boye bango ke madame Bevi mutabandi na Showbuzz ko bosana te voilà la pesi
bambote na ngai na Martine qui maman Martine qui landa naza matanga oui oui nakufela edingwe ah ya edi OK nakufela edingwe donc c'est pas si ya edi calamité ya OK na msotika na nzoto na monsieur na so na tenti liwaya edi sanga mtu passe. C'était comme un père pour moi. Il a dit à Koufipe à son âme. Bako c'est la moé likambuté. Ada de asko comme da moé ya comme bende. Dans la lobby on a micro na yo. Il était comme un père pour moi. Et maman batu bazoé kacher. Nga non zoé papa. Pourquoi je dis ça? Bakanga na ipé crime. Bata faire ba ebaki. Bata ibrato ba ebaki. Même tali boso aya za kanani edingo aya poani aya d'abord parce que que j'ai ma na Karine Mokonzi aye et comment qui se cope na que notre émission boy so mtenga sa émission boso na jemima pour ya bayambaye c'était comme un père pour moi quand en 2024 ans maman na ngai ba problème ka mapangu na biso to komettre na paka kalam yepe ya idi benga moi c'était muta benga parce que debe misomo bedeka na kombo ya idi ba benga moi c'était na silikaki ina c'était moina na ya kunezate parce que naza na parquet ah mama biso ala kalambo na bo ya idi ko ka bongo ngaku na dépasser mukiba obenga nga champion dingwa za wana a tambola boyi asa koli na tebi biso ya idi me ya jomo na ngati tana lobby abina nga gros bébé nga champion mo na ngata bina mo la moi flou tana bika champion abina gros bébé ba ekina muto simba kinga oh je peux nini abina yokaki bakangi maman yango na ye parce que nga pe dans une relation a na tele champion et puis champion ba aloba na ngape abi gros bébé na obela il ko déranger za boyebo na loba na ngate na TV mais so ba bimisika mboko ba ko sonya nga libana na ko bena okufa nga be faut ka ba bimiso libana ba soigner abanda obanga ko bima Kinshasa. N'a évité pourquoi. Ah, c'est triste. Paix à son âme. Ya edi. Nazo banga ka bakache ba blo ba osala sala na yo eloko ebang sanga. Pour azam mutaki ya molimo ba kosala ba bani ya onsko lo na olinga ndo okite pour biso moi trop spiritualité. Mais vous appelez matanga nanga. C'est triste. Na perdre un papa trop gentil. Loya ebi. Réalisateur nanga kala Giso Loy. Abi qui dit que c'est mon papa. Champion, merci beaucoup na caméra là haut. Je dis merci à Champion. Ngala lo bano paix à ton âme. Paix à ton âme. Tu étais une bonne personne. Oh miko za na catch. Champion, tu étais une bonne personne. Champion dit que voilà, merci beaucoup. Aussi cette émission, on a tristesse, vraiment on était là, mais vous comprenez déjà, j'ai mis à perdre sens directement, à comme triste par rapport, il y a triste nouvelle, il y a champion Edingwe Motonangenge, vraiment paix à ton âme, champion aux Alaki, papa, et pas j'ai mis aux Alaki, papa pour na battu belé malgré mamunayo zalaki nango na eba ipo na Karine et puis to comme a komaki ko sepia nango walo kolinga mingi parce que alingade ya Karine mingi siko ba tout bazaka tout à Karine abana za ba bien ata l'autre là pe abana za ne bien OK c'est tout voilà, merci beaucoup vraiment malgré triste nouvelle aussi ces émissions na pesi mbote na ngai na Sandra Riziki mbote belé et pas Eldine Mikebi, ma maman chérie Claudine Mikebi. C'est par ces noms que nous prenons fin avec cette émission. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne sur votre maison. Au revoir. Bye bye.
sikofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.